What's up, Nanga? La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils allaient faire une émission de la presse. Motema motonde nzambe atalaka yayo motema etonda boboto olamu na yo eza ya kosamba te oyebi kopanda na bato kelke soit sa classe osalisi bato ya bokono olelaka mwana bayeba kolela libanga babwaki na mbuma ya kotela epikolaka jamais nzete na yango. Joyeux anniversaire Mama Olivelembe. Mwana mama Léonie. Joyeux anniversaire Mama Olivelembe. Mama Waro. Mama Waro. Mama Waro. Mama Waro. Salut. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre show Vérité en face. Rendez-vous na biso, ya biso na bino. Nicolo, on est tout ça bino que beaucoup mais ça vraiment que l'on a Vérité en face de manière permanente. Pourquoi? Parce que tant on avait vraiment enregistré beaucoup de cas à travers Couleur Télévision, que je continue à dire merci na banderomi baleka yikuna. Tozo continuer toujours que traiter baka na baka et na plateau na biso oyo to silbon ko présenter na kitoko. C'est pourquoi je continue à dire merci pour na feedback au nazomona na bandeko belé. Je vois une émission peut-être ça on a 6 ou 7 000 vues mais na moni 1000 et quelques likes. Donc en tout cas pour na bandeko bazana nous ko hésiter to bazali na makanisa ko sala mais babosana ki pour cette émission de konanga final on nous pose. Si vous j'aime na yo, partagez l'émission et puis si vous avez commentaire na yo, ezali meilleure façon de soutenir le programme ou bolingara mingi oyo et les kaka tous les lundis à partir il y a 21h le dimanche na 13h et puis le vendredi na 8h na Couleur Télévision anytime, c'est-à-dire à tout moment na YouTube na biso to tchela bino playlist il y a Vérité en face au beti la voix du peuple okuta l'émission le plus récent na Oyasuka ezara toujours nassé. Une façon pour la biso ya ko édifier comme je le dis toujours que cette émission est salamikara na bit ya ko évangéliser ya ko exhorter ya kozong sabatu na droit chemin et nous biso à autant à l'Apocalypse Philippiens Jacques Éphésiens c'est bien ma pasteur na biso ba osala musala munene na église mais biso a na la voix du peuple to pona ba vécu ba expérience ba makamba ba okutana na vie. Tant bazoya awa pour la biso eza manière koteya bandeko boza à travers le monde pour na koyeba nini na kotambusa vie et puis nini na kozala veiller na etali évolution ya vie ya mutu. Sinon on se retrouve juste après élément au poto banda émission na biso. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom et distribution sur Gambela internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer au mois difficile ngo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki motique la bango biloko rolia Gambela na internet et pour nango donc bobenga bango bobenga na plus de 143 99 75 56 493. Je répète, plus de 143 99 75 56 493. Place sur ça a besoin de l'euro coma au bengi bango dans les bons, c'est-à-dire bah assurer le non
biloko osombi et puis basirelo biloko elonga place oyo kosomba matie ekende. Donc nosala don orphelinat, nosala don homme de veillard ya biloko kolia baloso basemoule bahuile tout ce que vous voulez bamiliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi eza likambo ya sérieux soki Vincent alobi c'est que rassurez-vous que bango eza pena correct. Je pense à les jours qui viennent tokotiela bino mpe spot na bango oyo banoleka tout moment. Donc bomesana na gambela na internet osombi biloko na yo oza na poto otindika mbongo na yo et biloko na ekoma pa ya mama leki biloko na qui n'est pas tata mwasi qui n'est pas ya mama papa na biso to pas mama na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien gambela na internet bo maman na mwasi moko na téléphone après expliquer bino nini na kosala pour que biloko ekoma souci ezali bobengi Vincent pona ba détail mosusu par rapport à likambo to bengi gambela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Bissonio Soto Uti Golanda, situation il y a Maman Raissa, situation est sali bandeko belé passi, PCP bandeko belé mayele, il faut toujours na ba relation koyo ka partenaire na yo, peu importe les kambo yo koyo ka suryer, peu importe gravité à problème en gros, cela non a partenaire na yo. Parce que mon qu'il est baby amitié bah qui amitié à les sous sincérité amitié comment on a plus d'intérêt et place on a mon gars détruire les gonaï à ça n'a rien pas mon intérêt et surtout pas la biso ba tout monde nous avons un problème là mondela visera plus intérêt à ndegoni mondele yango lelo moni bango baza ko évoluer mais biso ba tout monde to visera plus intérêt na biso c'est à dire que mutapo sunga tout na le bi intérêt na ngezani na makambo wana donc ce qui intérêt zate au sunga yote. On a dans la histoire ébélée à la situation au monde a bien dégo par exemple pour faire le mobile et mobile a aussi en l'état ce que faut salaire va changer comme un mutu et comme batia à moi si pour moi ça continue kozwaka ba salaire pendant un temps on va payer ça et muto face à la dossier moi yambi paye moi ça tourner mais neni en tout cas to ka ki papa kufaki et ça là il pas si vraiment maman courage nzamba bazali obstacle yote nzamba maman nzamba bazali a commis mobile no sikoyo vous avez tout ça et à la fin maman expliquer non ngana yé parce qu'il fallait ba combo changer pour ngala continuer ko kambo ngai ça OK maman tout ça nini ni sikoyo maman il ça tout ça nini na bino mais sikoyo tout ça nini so na salon ngala organiser maman il ça yo ko tunde fo sunga ngabi ah azubi ba document azongi maman ngabi en tout cas il faut tout solo là na ba pourcentage dans les combien na makambo metana nenga yambaki metana mon intérêt na ye et ils attendent la makambo na zongi sini maman na document ça c'est nous les noirs mais les blancs en tout cas je pense pas que bango na bango na limité bango mabon ezara donc to mekolape bango na côté bolingo sala bien makasi et pour la situation maman Raissa ezali situation moko je pense que je dois l'admettre que bisonio so tozaki jour là to rataki aspect il y a qu'on reconnaître que papa ancien azali a balayé bazan la bana 4 et moi ça beli mutu ezo sala suma la muté ba ne rebelle ba me ko tali sabiso que azana nous na bon ya koki pe robika c'est vrai total égard aspect mingi maman Raissa mais moi je dirais plus na ba ne ko ba biso bo bâtir ba relation amoureuse na ba mensonge té parce qu'il rattrape pas. Ce qui est relation amoureuse, ils allaient baser dans un mensonge dans le coup. Donc, si vous avez déjà dans le coup, si vous évoluez dans le coup, le coup, il rattrape pas. Le coup est secret, c'est-à-dire que au bas il y a mobile ou aussi mobile ou parce que au détruit moninga parce que au côté là moninga likam. Au bas là on peut manger qui ne veut mais plus tard bah conséquence c'est comme on dit on se moque pas de Dieu, tout ce qu'on aura s'aimer il mentionnera. Tout le monde a une relation amoureuse avec chose à baser la vérité. Surtout la relation amoureuse ils ont même la libala. Ndeko yebi ko sala likamoro boya mabe avant bokene une étape ya mariage na mobile na yo joie courage to mwasi to mobile yebi ko sala likamoro mabe avant bokene na église bozo la courage yebisa ye makambo yebisa ba vérité bokota na ba secret na mariage te bokota na ba vérité mo boye blessante na ba mariage pourquoi parce que tant ya boyeba na ka ikasaka la relation amoureuse est belle bato musu ba sala ba 40 ans de mariage parce que moi si to mobile abomelaka moninga na vérité mo betanga apprendre nango au moins, il y a 40 ans de mariage, mais il va divorcer. 30 ans de mariage, mais il va divorcer. Vous comprenez, mais il va divorcer pour l'année. Pourquoi? Parce que secrètement, au Bimi,
partenaire moi ko supporter moté et ça likeba ka alors que ceux qui traités avant mariage peut-être la conséquence du divorce c'est aux alatés donc mais pour la maman Raissa en tout cas hasard catégorique en tout cas maman Raissa c'est vraiment catégorique et à lobby pour pardonner oui mais elle préfère atika l'année bongo que akota na mariage parce que pour naïe c'était déjà mort et puis ça fait déjà des temps et tika la rapporte na moté manaïe. Donc, voilà un peu la situation de l'équipe. Donc, c'est une histoire à oublier. Maman Raissa dit que à Kotiga la bon, à Rozonga la jamais, n'a pas un abisso ancien. Mais le lot est parce que tous en a un abisso, Mayasi, ailleurs le abisso a une vérité en face. En fait, c'est un serviteur de Dieu, mais il préfère que la situation aille à la traiter pas un abisso, abisso peut tous avoir lisanga ya bana nzambe azana besoin to aider pour assilisa situation mo boyezo tout misa esprit na ye ezo c'est-à-dire eza vie na ye mobimba eza na kati ya problème azana ngo donc isoka suivre une solution te abotika na ba remords et pour na temps libéla c'est pourquoi il s'est décidé aujourd'hui à wana vérité en face to aider ensemble pour que l'obi na yeza la meilleure donc faut vérité moribima a wana émission oyo comme tolobaka serrez vos ceintures toyoka problème nini oyo monsieur Maya César. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona nazala makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20/20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino pourquoi parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluku côté ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde botomona mituka ezoleka awa donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam donc toza eza arc donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20/20 $4,500 américains. 4,500 $ américains aujourd'hui le pango na yo 20/20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma le pango la Maluku na yo la Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma le pango na 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sur 4,500 $. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les comptes courant, après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être ba baxelo $10. Mais awa kara 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi malamoko bénéfice ekomi yo parce que ils appellent à cadre investissement. Donc pour na bandeko bazana na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango. Parce que le lot qui chasse les ofumama. Pourquoi pas que ton ndaku ya rêve na yo nengo lingera lupango nezala. Pourquoi pas au bon mambongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozalate. Et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Na avenue Kalembelembe numéro 256
botunika la flat hotel Tenazia donc ils non loin il y a commune il y a maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bondi to tili bino na se visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pona parce que oza tout près ya Makadam donc Makadam ozomona oyo soko continuer tout droit oketi na Malukuville donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali welela ndeko siko ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndako na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier donc pour plus de contact na lobi bobenga biso to boya na bureau na biso boko sepela merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza danda numéro na yo ya cadastre o kede déjà olandela makamu na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba nini ni olandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous vous exhortons d'investir dans l'immobilier, dans le terrain, au Toche-Libino, na Maluku. Quand je dis Maluku, ils ont commis dans Maluku, mais dans Maluku centre, tu peux avoir des militants de Maluku, on irait accueillir ceux qui sont non. C'est-à-dire ils ont commis dans Maluku, mais ils ont juste un bandeli. Sur Makadam, ma place, il y a bien Zali, Boya Rosomba, Botonga, ma maison de rêves, Nabino. On a investir, donc c'est-à-dire investir dans l'immobilier. Toujours c'est la bino. Boti na bando na bino na avenue Kalembele numéro 256 tous les dimanches à partir de 9h. Bayawana parce que visite tout ça la major wana communauté là ici Kaning Ezali et puis après tu repasser une étape il y a Bosomba. Mais il serait mieux beau s'enregistrer au plus tard le vendredi. C'est-à-dire bo bengi na numéro bo moni na publicité là tout ce bo bengi numéro na pélecté bo pour bengi ngai. Bon s'enregistrer que Mundekwaroya, Toyomo Roya, pour battre na Kinshasa, bazo somba déjà. Oyomoko s'enregistrer, Okoya sur place, tout gros bien dans le téléphone pour que tout chabino na programme, ya ninge toujours joie bis pour nous bande de kuna. Chers amis téléspectateurs, toujours na plateau na biso pour na Royamba. Ndeko ngai évangéliste Mayasi. Nazane sengo mingi parce que étant serviteur de Dieu, au courrier que traiter ma maman en sous-soumet, tu te dis, j'ai choisi vérité en face. Oh. N'appelle merci une fois de plus. Parce que dans Zéla, la makamone, toujours ça, la boîte, tout ça, la kebande, comme sous-soumet, bas au courage, il y a pour qu'ensemble, to yeba ko traiter ma problème bazalango, ni ne mieux avant. Ah ouais, une déconfiance, n'habite et pas n'habite pour retrouver la solution. Et le remimi yawa. Nabane ko vivre na fille moko Regina. Nabane ko vivre na ye. Il y a un moment na ko zo appel ya Nzambe. Kenga funa comme évangéliste na église au Nazaraki. Na pe ko talisa Gina. Bon,
azalaki na problème te. Bon lokola ye alingaki mingi ba donc vie ya nzoto ngana mona ki na esika on a commis en tout cas et simba ti natalisi ye. Vie en nzoto, c'est-à-dire que avant ça non na bane ko sepisa ye pe avant ça. OK. Atata on pe na komaki to bane pe osana biso siko ye alingaka ngo mingi. Ni natalisi na bijina vie oyo ozana yango wana na bisika na zela en tout cas ezo simba te. Donc ngana ye esimba ki tende ayako kende ngapi na tikali. Ngapi na tikali bokabwana ki. Donc na lo bato kabwani mais ezaki te ke o donc ya kende pe ka ngapi na tikali. Parce que yo lingino ma manzoto te ozana besoin okolisa molimo. Ah ouais, c'est ça. Siko ya lingi ma manzoto malgré yo benga mi comme évangéliste. Donc na comme déjà évangéliste. OK. Donc na zapeti lelo. OK. Tango ya keyi ngapi na tikali. Il y a un moment ne su ko kutana Gina. Ndapo na luka ki to kutana. Ne ko muni na zemi. Gina, ozana zemi ebisinga yobi. Bon, donc le cas na mona ki na zemi. Pour expliquer vraiment makambo nga na yelaki. Na crois ki se souté. Ni na tunya Gina boye pour na ninde expliquer que donc a commis na mbal na ye. Donc azoya ko pese les masanga. Et là, ça là, ils allaient sauter. Oui, tout ça. Au fait comprendre les gars qui a quand on oui, bon, attaque n'agine mais na mutema ngayo moi bolingo zalaki. Donc nazongi na récupérer. Bon, na omoni nazemi, bon, na kisu na choité. Et bisinga akoma na mbali na ye, azo ko pese les masanga. Très bien. Nde na tikaki na ngai na kei. Après un peu de temps, en tout cas, dans Facebook, dans les réseaux sociaux, on a publié photo de moi. Nathalie vraiment moi, on a mis tali na bi. Moi non vraiment donc ngai. Ngai vraiment. Les gens qui moi tant aboti na ye tout ça. Aboti Nathalie vraiment que moi donc au pena ngai. Bon, na koma ko landela. Ne ba réseaux sociaux ni ezala. Bon, après 3 ans, moi a poussé 3 ans. Après 3 ans, moni pena ki moi na pena ngai nde na ko contacter Gina. Abi na ngai non, maesi ngabe nazo luka to solola. To solola. Aye, to sololi. Nepse Gina tala mono boy nde a rencontrer ke ndenge to kabwana kibongo, ayeba ki te kazala ki na zemi. Tanga koma ki na jeune wana. Aïe, nous on s'est retrouvé Nazemi né après ça qui a mangé nous wana n'habité ce qui combo bon ils ont un problème té combo non ya solo et le copain o meminga awa papa Vincent sunga ngai donc jeune wana azoninga avoyager na mwana donc azolinga donc ce que mes familles na essayer makambo siko zelana nous na comprendre le moko Olobi, beaucoup d'années na Gina zana zemi. Oui. Gina a continué na mobile na ye, baboti mwana. Au moni mwana na ba réseaux sociaux moni ke elongeza yo. Après des temps au luka Gina a confirmé que za mwana na yo. A confirmé na yo que mwana azay ngai. OK. Si quoi le temps a confirmé que mwana azay yo. Pourquoi garder le silence? Ah, pas fait ça. Parce qu'ils ont makila na. Oui, que je suis évangéliste. Tu vois, na lingaki pe na gardé ma réputation na gardé ma réputation pe tala ba mona ki donc évangéliste assenté exact na propreté ni batni bébé ni exact propreté yo na gardé sur original wa nini donc yepé andima ki na to garder pe ma secret to ya battre la libala pe abattre la libala na ina jeune wana donc ebe baté. Donc, vous battez la bonne réputation. Bon, on a battu là, il va battre là, donc il y a côté, il va battre la libala. On a côté, on a battu la réputation, on a battu là, je suis serviteur de Dieu. Ce que yo serviteur de Dieu, il y a à battre la libala. Ce que lilo, pour un temps, il dit comme voyage, comme sous paniqué. Parce que le but de battre là. Wana azamakila na ngai. C'est aussi conscience en cas, c'est quoi pour l'année. Mais tant on a mon que, donc moi, n'a za donc na rolandela moi ben information moi na linga za parce que suka ke kuna
na oyeba information mona ni 3 ans wana soka te menga na oyeba so mona siko ba ko kenela na ba onyo so na jina na te mobali na mwana bongo jina ayebisinga ke na mobali wana bakabwani soki be donc baza na matata ninga oyebisanga bakabwani parce que na na information bazo voyager donc muteli ngango ye moko jina elikaki bazo voyager donc mwana na mobali na ye bazo voyager bazo kende. Je ne peux jamais laisser mon sang et qu'elle ne musika. Je ne peux permettre à monter. Il y a un n'est pas na yo. On lui a une solution papa. Et Gina aza au courant na démarche où ils ont ça la mito que ils ont besoin de récupérer, c'est-à-dire mobile wana ye ba vérité que moi na nazara moi na été. Le moment où le Gina na mbala na baza sont ensemble. Baza sont ensemble. Mais mobile wana nana yebite que moi wana za yeta za ngai. Mobile na yebite. Donc seule motivation les ale le que parce que qui moi bana na bazo voyager na moi na yo. Ya moi na ni motiver ngai. Moi na suka sani abaza na normal. Mais ba kina moi na musika 3 ans moi na pe ayebinga te ayebika papa wana. Mais soka kina akina de bela moi na koyeba ngate. Donc ce là on imi image na yo et vérité banaka. En tout cas, lelo Nandimi, vous m'avez pas fait ça. S'il te plaît, aide-moi. Voilà, chers amis téléspectateurs, moi je pense que nous allons toujours dans l'émission Nabiso. Tu yara ko juger ba touté, mais tu yara plutôt ko aider batou, ba atteindre et loko bazana ngo besoin. Et à la fin biso to yeba ko neni na ko ramenango. Donc si j'ai bien compris l'histoire il y a Ndewanangai Mayasi, c'est qu'il vivait avec Gina. Elle vivait avec Gina et la relation est bébé qui me parce qu'il y a les gens qui mais Gina les gens qui vivent à Zoto mingi. Et après conscience c'est raison la moi c'était mais moi ça oublie na zimbal mususu. Et là il a quoi apprendre que zemi moi za inde aye. Gina préféré gaper sa mobile là mais pourquoi pas yaka mal moi yipsu gaza zemi na. Bon, ndenge expliquer nga ayeba ki pété. Donc abanoko bimana nga abane pour bimana jeune wana. Donc déjà il y avait une infidélité de la part de. Ouais. Nde bisinga yeba ki té, nde tan ko mana zemi, nde ebega donc apé son nga jeune wana. Allez, tant ce ko moi na botani. Moi na bimelo ngi na ngai. Et nous j'ai battu est-ce que jeune wana vraiment attends moi na wana bien. Je ne sais pas. C'est-à-dire comment on a ainsi à jeune on a dans Gina la rue de forme on a mon araï. Bon, Gina comment moi na ngoboy. Gina non amemé la ngaité. Bon, na mona ika na ba photo. OK. Donc au tali vraiment boy moi na moi. Voilà. J'aimerais d'abord toko ta Gina. Parce que yeni mutaza la base ya problème nous soza na mo awa. Tu veux baneni to évoluer na. Merci. Merci na bandeko tout au bozota la biso à travers le monde dans ce net moment comme notre koloba na émission passée gamela l'internet ezali wana pona kosunga bino kokomisa ba provision ya bandeko na bino awa na Kinshasa partout ngo c'est la maman na bino papa na yo bandeko na yo ko sa bon surprise o lotine la bango mbongo le binati na bango bio kolia. Pensez aux orphelins, pensez aux vieillards, nous avons à travers notre, à travers l'isolo et à Gamela Internet, c'est-à-dire provision au salaire libre orphelin, au salaire libre vieillard, au salaire la maman la bisote au salaire l'autre fois, au bande qu'on a basali wala bakende, côté kabilo côté place au yokolinga et bisope la voix du peuple tout ça la liste sur l'icône, on reprend au tala nini ni bilo réseau kende, réseau longa peso koma tina ba esika yango. Là nous sommes de retour dans plateau na biso. Pour que tu évolues dans le problème de tout ça. Maman Gina, bonjour. Bonjour, Papa Vincent. Nayambi on a du solo tout ça. Vous reconnaître. Eh bien. Eh bien, très bien. Oui. Azanani. Azalai Mbaye là-bas. Azara Mbaye na yo. To ça appel na yo à partir na ye pour que tu me carossola likambo oyo.
ils ont la bande de belé oyo bakoti ti akoti na sama belé atikele ko yeba vraie identité na été balakisa ye papa moko boye babaki o papa na yo et puis papa pe ti akoti na sama belé atikele ko yeba te que mwana wana aza mwana te bakoki na moto basalisaka basaka na nango te pourquoi parce qu'un jour inceste ekoki kosalama. On n'est pas venu ici pour vous condamner mais tonga juste toyeba makambo ya expliquer biso awa soki eza pena ndenge ya lobi. Il nous parle que bozana mwana moko bobota bino mibale et yo pesango mobali mususu. Ils ont vérité. Bon, pas avec ça, et elle comme passe. Mais la coquille au bon moment, donc moi là, le soir qui a eu il soutien. Donc mon accord on donne un amour encore au caroté, culpabilité. Nous allons vivre là. Qui l'église est biblique qui faut comme ça dans Zambie. Bon oui, relation ya ngani ndi tozoko kende onga la lingi oyo lingati simbeti. Isenga ki to ça la séparation ya kinga pe na tikali. Maintenant nous avons bimalai, nous avons na mbali mususu nous avons bimalai. Taïlon. Vous avez mbali mibale. Bon, ils ont passé hein, ils ont souvent environ avec ma capacité. Donc nous avons bimalai, nous avons appelé Taïlon. Maintenant Taïlon tout continue qui jusqu'à qui na autant au monde la ngala zemi a sali qui le loba reconnaître ngai qui va bala ngai donc tu comme to bala ngai na ko mona bala to ko pesa masanga parce que on va pesa la ngamas bon on va ça la moins geste faut to comment confondre c'est ça là qui pas biso pas ça la geste pour nous commettre déjà na zemi après quelques c'est doit jouer et pousser pour passer la nga makambo na yo mona maese eko bima. Donc on a bima na yo c'est vérité qui dit dans ça na zanzi mbali nanga azobima pa na biso apese langa masanga. Ayako kili. Mais nga mouvement bo na yeba ki vraiment actuellement mukolozi miti na zako tatoni. Est-ce que ça y est bizarre oh. Mais quoi ya kinda ki na tikela la Thaïlande. Moi qui na pesa on a dit pas Thaïlande. Kana yako bota moi la paso ko la publier moi na Facebook yende passe ayako mona ayeko. Mais tant yo mo bota ki moi na tant moi la bandiko bon peut-être ni bande de koyeba te mais tant moi la bandiko ko la déjà yo mo sentaki que oui ngamo la sentais que moi la on a boti eza mwana ya mobali na zana ete mais moya ko lobali kambala mo bongo donc nazaki na makasi na nte na so ko gardons non pour ngamo tant ya ko benganga place na ko zoa de makasi na pouvoir yo yebisa ye vérité nous continuer bien Thaïlande mais siko yebisa ki vérité genre que bobo mabino mibale ye abomba na zaki na libala nga déjà na ko linga te na vérité na ndele aya rapidement libala ko beba et bon na côté na ça soit disant évangéliste et pasteur à mon qui sont une église na bango donc là tout bomba qui ba vérité non soit mais to vendre na Thaïlande et simbité ko simbité to ko kabona la musique oyo ba famille na ye ba selele mikanda akende na mwana yango na yako benga ye mo mukulu mwana na yako ipsi vérité o nyonso ko ezolika na bicho. Dans des tolos ba famille à Thaïlande ba sali déjà mikanda nyonso Thaïlande na mwana ba okende. Jina yo mtuna information nyonso est-ce que akena yete o akiti ba kina nte da 3 semaines ba okende. Siko yo zotikala. Bon on a tout ça sur mon mbali te to kaboni déjà. On a ba problème ka entre ngala. Vous êtes prêts à ça Thaïlande vérité non sur lilo. Na prête. Aye ba que moi na oyo azana ye azamona ya. Mais c'est juste la ressemblance même des autres ça bien confirmation comment parce que ressemblance peut vous tromper hein ba tu vois vraiment on a pu mutu souper na famille ba kokala mais ba de côté hein. Vous êtes convaincu vraiment que moi na wana soka ye awa donc oloba sumi c'est mon fils donc atikinga na eloko te ozana photo na wana. Non, c'est pas important, c'est pas important. Va interdire ce qu'on affiche à ma programme boé dans le niveau YouTube. Ok, c'est bon. Là, je pense que pour Nabiso, comme vous vous sentez prête, il
ya koloba na Taylor vérité ayeba ce qui se passe entre yo na mwana na ndeko na biso Mayasi to contactaki ye monsieur Taylor aza derrière nos murs to préparer plateau na biso pour te côté. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Nous sommes de retour dans plateau na biso. Chers amis téléspectateurs, je pense que biso na bino toyebi situation n'ezali et nous croyons Dieu que makamune sur le kana kimia pour que notre aïba ko soit par na situation oyo. Je disais tout à l'heure que ma relation tu es pour bâtir la vérité parce que ce qui comme mensonge et continue à sa relation surtout dans début que il rattrape pas. Là nous sommes en présence de monsieur Taylor il faut de plus devant caméra neto à toi limé na appui sur merci. Nous allons comprendre que tes yeux à la hâte et que mais Nathalie c'est que caméra oyo ils a comme preuve na yo parce que nous sur le baba surtout solo léon kaboy oui banaté mais sur caméra filmée et bombi ba image rose en peu besoin comme référence donc tu les as été pour la semble ça tout exposé mais na li solo de to solo na ngana genre ba détail mike pour toi baningi to pour évoluer dans les camango quand même vous reconnaître de moi c'est ça les bosso là. Oui, nayebi aza maman mwana nga. Maman mwana na yo. Maman mwana nga. Et de quoi avani les bosso na auzo ba? Je sais pas, nayebi été. Nayebi été. OK. Quand vous nous parlez à likambi ya maman mwana na yo, c'est-à-dire que vous êtes ensemble été. Bon, en fait, ces derniers temps, tous a vraiment ensemble été. Tous en ensemble été. Pour d'autres raisons, c'est pas important parce que je vois d'abord des caméras, je suis pas sûr, surtout dans le côté. Ok. Donc c'est pas vraiment important. Ok. Mais tu retenir quand il y a besoin ensemble était mais aux en moi dans mon corps dans lobby. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Na côté na discrétion na yoté, mais ils ont juste né autour Nathalie Sakio que tous en besoin de détails, monsieur Suibi madame na yo moropo, tu es pour canaliser les cambo to bengilo awa. Elle nous parle de vous en a ça déplacement mon amwana. Oui. Pour ça déplacement mon amwana bokenemo musika, c'est ça non? Oui. Musika ya Congo, on n'est pas. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Bon, si je ne me trompe pas, d'ici dans 2 ou 3 semaines, si tout va bien, peut-être. Ok. Il y a Zotika là? Oui, il y a Zotika. Peut-être il y a Orlando Sima ou bien. Bon, là pour l'instant, vraiment, bon. Et on a autre chose là-bas. Et ça qui est important, c'est que la caméra avec des gens comme ça que je ne connais pas, pour nous lober la vie privée, vie en comment est-ce que je vis, qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas vraiment important. Donc, nous avons dépassé, non, surtout. Le reste, c'est à la maison. Ok. Ngai na bengisaki yo awa na nzela ya Mama Gina parce que Mama Gina aza na vérité moi na yebisa yo. Alobi avant de voyager, c'est vrai qu'il faut bokene na moi na mais azo tenir na kamo fa yebisa yo. Mais avant na passer peut-être na passer parole nangana tout na binomi balé est-ce que ça na c'est vrai que oyebi ko yebi bisoté bisotozo poser ba question mais nela lui na que comme na bengelo eza vraiment important pour la vie na yo mais na binomi balé est-ce que vous en a likamo boyo il cas peut-être likamo boyo mo pour mon ngoma flou to aussi spectaculaire mo boye par rapport à relation à part ba problème mo boza na ngo ya c'est peut-être que beaucoup voilà. D'abord là je dis non mais ce qui m'étonne est-ce que pour la vérité il fallait que la caméra soit là, il fallait que oui, bango bazali ne na lobaki ma bazala pour faire sa conseil
Mais on allait aussi faire ça à la maison, avec la famille aussi. Peut-être. C'est-à-dire les camots et dépassent la famille et dépassent et ça la pépé ça rassemble on est en fait objectif là tout ça là donc toujours frère tout cadre moko boyo eza que ce mutata na problème moko bozo moninga obanda oloba tata na famille a sora monika oloba na famille alinga ya awate ce mutaka comme na situation mazo mona ne ya osukate au esukate de topé ça cadre au pona selon na idée ka ya ko sangisa bato fait lenga la proposer yo kaye vérité ni nazala on a besoin yebisa yo pour que pour avancer. Ça va, maman Nakaishina, je pense que vous allez reconnaître papa. Awa, Motoyo, Azali, censé à Roulobalika Mongo, Isayo. Isayo, Isa évangéliste était, parce que évangéliste est épée, Azana et Kawana pour Naoyoka. Mais Motoyo, Azalo, Kola, Mokumbi Maki. Donc, Koloba Makambo, je pense que papa Nangaï, Nangaï, Taylor Azali Bosona Awa, oui, ça Taylor, réellement, qu'est-ce qui se passe? Taylor, tu bengue l'émission, la bengue l'émission, après on a vu vérité, mon bonheur, qui est vérité, et ça le passe. Après, souvent, il y a des vérités, bon, il y a des la tendance haute, nous allons vivre, non, nous allons vivre, non, nous allons vivre dans la maïs. Après, nous allons continuer à vivre dans la maïs et Simbati. Et Simbati, on a la tikala en ayo. Mais on a la tikala en a la zala la zim. Zim, on a la tindeng yo, bima pas la biso, au peselinga masanga, ils allaient zim, ils allaient zim maïs. La ministre Oyo, aïe pour nous réclamer moi en aïe, azan la poste moi en aïe. Ils étaient là au monde qui s'en passe, n'a pas souvent il y a la vérité on a joué bisao. Na bouta na témoin là. Okata. Ah Seigneur. Okata. Mais na joué biso vérité. Non, même si on bambangelo vérité na joué biso ko ki ko bomba ngote, za bien télé lo to ko kindo ki na moi la batu za moi na oti. Abi quand même okata. Oh, nzambe. Na joué biso makamba vérité. Aza moi na la yote za moi na la ye. Papa. Donc, si vous avez un kati na musala, na yena nga nesiko, na ba caméra na bino botia. Tout comme na ko porter bino nyos boza pe plainte. Moi, j'aime pas de bêtises. Talon, ils ont bêtises. Ils ont bêtises na vérité. Pour regretter, car pour regretter. Oui, il a bien. Oui, il a bien. Donc, il nous manque des amis qui n'ont pas de temps. Non, tout le monde. T'es là, il y a vraiment comme là, il y a là, les autres, il y a les autres, il y a TV. Moi, aux gens zoba pour où est il niveau TV. Tu n'as même pas eu la vérité. Tu n'as pas eu la Pardon. Yo. Osakananga. Il a une vérité. Non, parce qu'il y a une vérité. Il y a un monde là, il continue. Kambanga no mesi. Na ebiote hein. Na ebiote. Yo. Momo na ana. So aza yi. Yera la vidéo. Mais je vous dis que vous le est na mwana ne kokana. Aza mwana na yote. Aza mwana na yote. Tena mwana na yote. Ça baje. Mais ça baje. Tu reçois signer ngabe na kosimba yo. OK? Aza mo singa yote. Aza mo singa yote. Papa. Ozana na. Fais attention. Ozana na. Et comment on a fait comme je suis évangéliste, Olingi on matelanga keba. Je m'en fous. Sur les assois évangélistes, sur Inan. C'est comme ça que Chers amis téléspectateurs, je me sens obligé à continuer le programme malgré Ngai. C'est pour une première fois. Dans mon amakila, et ma émission Ngai et déranger Ngai moko moralement. Mais nous sommes obligés à continuer le problème. Yo.
c'est là le balanga yo ta mwana na yo ta plus on va faire la mwana ta on continue on doit faire na été donc on déjà mwana OK ko mwana yeyo omonga songa na conseil mais c'est pas le mwana na papa okokanga mbanga no te ngala kana mbanga na ngai okokanga na mbanga no te wana même ngolo Britannique boy comme ça c'est Taylor ojo so kisanga ojo so kisanga wana ko te ya blessure et là attendez lui mais quand je suis hôpital mwana na kotaki ya panda inene kambanga na yo papa na wala kambanga na yo mbete OK papa tiko simbangati non c'est kisanga akobima te mon frère, nous avons fautif bino mi balé. C'est-à-dire que awawa, nous devons la place. Non, papa, c'est-à-dire au moment où en fait, évangéliste, Oluka Dingaï pour la Toluka solution. La monnaie n'est pas zoki, problème t'es Toluka solution. Papa, Azam maman et moi, Azam maman et moi, ok. Il doit pas partir, c'est une harmonie moi, ok. Mon frère, dans l'état, mon frère, dans l'état, Azam mon anaï. Ok, dans mon tege, il sera du mois d'athée, il y a une photo sur la kimia. Bon, en fait, c'est calme, fanda, et puis il y a une fanda. Tout ça, bon, pas de sang. Ce qui bon, non, on finit là. nous sommes de retour dans plateau Nabusso. Chers amis téléspectateurs, comprenez-nous que nous avons la réalité. Il faut gérer des cas, il faut gérer les émotions. Il y a Batou, mais il y a Awa. Mais il y a les Kamoto sur Bandi. Il faut que nous tienne à Souka. Nous n'avons pas pu gérer M. Taylor et solution à Souka, comment il y a Fabima Awa Akende. Torolukaye, tout Solanaye dans le calme parce qu'ici, en tout cas, on a compris que Aza très très violent. Je ne savais même pas qu'il y a un bazar violent boé. Maman Gina, je m'excuse encore parce que oyaki a été pour bazoki sayo. Oyaki poto ka solution mon nana, mais il faut comprendre que moi l'ambalo a boti moi na tina âge à 3 ans prendre gaza moi nana été dans bas circonstances ya boé. Mais à quoi ça les camo était pas mon frère, il faut comprendre. Ça quand même tant moi qui moi là y était. Boti la kende. Yo zolo bango théoriquement, mais il y a vivre vraiment émotionnellement. Il y a vraiment 4 intérêts. Mais moi on a été vivre mais yo ça été gaza moi na été fallait pourquoi il dit na docteur na cause parce que c'est que na biso mi balé tellement ba belé ni ngasali. Bon na biso mi balé. Ngala zalande. Il est britannique donc on fait ngeni mobala bongo. Zela na mon frère, mon frère. Biso awa nekolanga tokina na makam na ba émotion te tokina na makam na mbango te. Tu auras fait la conclusion par sentiment. Dino mi balé, il y a déjà de bêta masola lobby que azagi na yo, azagi penaye. Mais tant au moins la bimazo mon la traîne. Mais biso awa sincèrement, tu retirer la conclusion par rapport à ya ba ressemblance au limbisanga.
nous allons mettre des moyens pour que tout ça atteste à ADN. Boutique la biso temps, tout me comme solo na mais c'est Taylor, tout convaincre tout les canaux ADN parce que ressemblance thème tes assurances na biso parce que moi on a 3 ans. Donc tous a ressemblance c'était mon théopé ça biso confirmation totale. Au gros le papier moi na été moi na été. On ne sait pas confirmer maman quoi. Ce que les agitants en cas tout le bateau qui maman. Mais comme on va confusion, moi je vous demande d'avoir patience. Nous, on va mettre les moyens à partir de nos partenaires tous en la barreau. Pour tout ça, mais tu es sûr qu'il n'y a Keba Nebisio. Et bien, on a Kebon, à cause de la Kei. Nekolanga, tout selon la moi qui m'y donc, tu vas dans la kimia, tu as une solution. Oui, tu as une solution. Tu le dis déjà, tout ça teste à ADN. Pour ça, moi, je vais convaincre personnellement la reconvaincre de M. Taylor. Zara Mamouka qui est tellement monsieur, moi, tu continues à me dire. Mais, dans la tout la question, na Gina. Aux autres, ça, la vengeance. Non, c'est dans la vengeance. Au mobile, boyo, yango créé ma non, c'est pas ça, pas avec ça. Dans le mobile, boyo, qui yote, vous pensez vraiment que l'autre, on a tout vendu à. Non, on est là qui n'attend, on a qui nous préparé dans Yebisaï. Mais la minute de l'autre, elle n'a qu'un déna, moi, là-bas. Bon, tournons bon, bon, petit camp. Moi qui n'ai pas vérité. Pas Vincent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu vois? On peut s'habiller sur ce côté. Donc, bah, ça comme ça, nous embêter. Au moins, nous sommes à Kéi, n'a pas moi, n'a pas été. Ah! Vanda non, mon frère. Vanda, s'il vous plaît. Le bangaï. Le bangaï, c'est même la Ranzambo. Vanda non, nous devons l'engager. Vanda, s'il vous plaît. Azala Kawa. Vanda, s'il vous plaît. Oui, mais attention à la qui a un bête. Vous pensez qu'à Zogi, vous pensez qu'il y a un ticket. Vanda non. Vanda non, parce que je vous comprends, mais moi, c'est sur panier. Vanda non. Vanda non, devons l'engager. Tout passer, tout avoir un conseil et puis tout, si c'est Michel. Merci. Merci Cordon pour la parole. Mbote pe na bino nyonso boyolanda biso. Donc naza vraiment na émotion, makambo tous les cas. C'est la première fois na mon ango. Mais tout ça ndeni eza likambo seye. Il fallait ka to komisa mona suka. Maman Gina elo na koyebisa yo. Tant déjà ozo vivre na relation, il faut oser la rassurer. Et tant que déjà vous allez qui n'a papa évangéliste, il fallait oyer bandenge nini ou bandoro vanda naye. Ezate ke ozana papa évangéliste osa isuna mobali mususu. Yango moni lelo nyonso ekomi. Lelo koki ko banda koloba ozo silika ozo loba na papa Taylor ozo loba na ye. Yozo mona ngoka boye mais soto lanja ona justice. Ba loba na yo ke mwana wana oyo zo loba kaza mwana évangéliste. Ba oyebiso kaza mwana papa Taylor parce que abala kio. Donc, elo na koki koyebisa na yo mbala simata na relation na mususu soko lingi mubali mususu kozala teke osangisa mibali ozana oyo omoni siko bi confusion kotaki parce que obane ko bimana évangéliste et puis ozobima pe na papa Taylor et lelo tala makambo nyoso yo et comédie biso évangéliste na koko lobana yo boye yo ozalaki déjà na vie moko avant okoma évangéliste. Donc, tant que vous avez maman Taïna, maman Gina, ayebiso ke nazana mwana na yo, mais na yebaki nanga ite. Même na église na bino, okoka même koyebisa na église, okoka même koyebisa bandimi, ke non nazara na mwana parce que c'est qui na vie déjà avant comme évangéliste. Mais yo zo ki vi wana o garder ango. O moni ke yo soni. Et ça sonité. Mais yo mona ki yango komi soni yango pasala nzambe belé lisusu bozo kofingisa rabatu parce que ozala likambo bo yo moko za dans musala nzambe mais ozo bomba secret siko lelo tala ndenge komi nga conseil na koko opesa yo papa évangéliste donc onanga ndenge cordon uti koloba po o confirmer ce qui mwana wana za réellement mwana yo bosala kaka test ADN eloko na kokika koloba yango wana. Merci beaucoup. Ouais, merci Cordon pour la parole. Vraiment, Koulala Koulamuka, tout ça, Makambo, autre, ignorant la vie, mais il y a la réalité. Normalement, Cordon, les Cambo na moni oyo, na moni lokola,
Donc on a un problème où on va sincère devant la caméra mon état là ngamo personnel na victime ka où donc là on a moni bandeko surtout sert les raisons ko avouer Nathalie réaction na biso mibali Nathalie pe ngape un jour ce qui na comme une étape au point la procédure sort na ngai ezala ndenge nini et suka ndenge nini surtout na muto o azui pona makambo mutaza na perte vraiment aza muto abokola pour makila muto ata la songo immeuble ce que besoin aga pana je n'ai pas l'habitude de intervenir ka ce muto peut sa conseil mais au bendinga dans je sa biso lobi que yo posant la cas vraiment dire m'attend parler ata mulana ba muto na quartier na situation moko ya baboye naza vraiment sérieux na kamo ya boye ya fimo nazalaka na ignoraka nde ya ibitenga na ignoraka le babetelinga kina na zemi na monga picha linga tolinga sota linga linga kala ka deux jours trois fois ka boko na zemi ndeni oh na ye ezaki ya solo bref akenda pa bala o akenda ko bala ni ona akina na fantôme na video mona akola sanga imoko donc ne baté na banande ni na ko lo bango na utiliser ba sala nzambe ba ke place donc sala donc na mona ndenge na bandaka na ngati siko moi ça va zati na mobalo azali basanda kumoko na mona pasa ka kuna donc video za kudu na téléphone dans la moi moni pe na ba mais na ebite ba mère baza abatutu baza ba hotala pourquoi ba expose mona nini tu et ça vraiment donc na mona le problème nanga ba mère ba conseiller ka ba conseil ne ko bimalelo na suka likambo ndenge ezala comme ça ngape mkono na ko bimisa kananga na za dara ba mesure que ka wana bandeko wana isuka ka boy ete merde isuka ka boy vraiment na victime ka o tu ba tia biso na ba reto condamné ba ça qui na pesa no référence parce que tozana na procédure na ngote donc kaluji lelo on peut sa constater parce que vous avez na victime ka o kamango on to passer na conscience. Merci Cordon pour la parole. Nous qui sommes dans l'histoire où ils ont vraiment où ils ont les kawa. Voir même maman absolu yampa yakuta ko kite 1000 banda. Az émotionné. Ils ont vraiment somme comme on a makila kubima. Certes absolu jina boye ils a passe na ndenge ni parce que utambola mabenga loba souvent so bozanda kokolakisa bana ka nzela nzambe nde eza malamu mingi parce que moi na soko tambwa na moi bon nzambe moi ba vérité mususu abandolo bango Sergina utambola na bon nzambe te yango esaleke o ando bimana bibani mibali poni siko to komolanda kaka android kilelo bana siko balinka kilelo balinka ko apparaître na sala boy pona bimana 2 mibali na bimana 2 personnes pour pesanga o pesanga ya boy soit ya kabelo o soit ya pesanga ya boy yango nde ezo memake o bimana 2 mibali o bimana 2 mibali pourquoi siko otala siko eloko ye memiyo oyeba ko différencier te zemeza ya nani oyeba te papa ya biso évangéliste ye wavanja mi victime ya pamba mwana azoyeba ke zemi eza ya ye siko obimisake zemi eza ya oyo ozo tâtonner en réalité yo mo vraiment oyeba kolo zemi vraiment te ozoyeba te c'est pour cela wana to mema onka na test cette photo ke na omba to sala test ya ADN so to sali test nde to koyeba vérité oyo ezali ke mwana za ya intel nga ko dozo souhaiter vraiment mwana azalata ya papa ya biso évangéliste comme on évangéliste boy vraiment na parents na ye comportement na ye comportement malam bana biso basi boki de kozula biso n'importe qui bozui ta mobile vraiment comportement mobile oyo ozo vanda na ye ozo mona aza brutal muto aza brutal bo makile zo bima somo attend que ba parents ba responsable maman ni ou parents ni olinga mwana ye aza na mobile modèle vraiment nzamba sa biso grâce to sa ba test et matin évangéliste nzamba yoka kolela na biso vraiment eza pasi la bana biso lelo balinko mona kaka balinka ko apparaître yango zo mema bino na boye ezo mema bino na bisala sala aza na 3 mibali 4 mibali ka polinga ko apparaître olinga ka ba mona ngai
Et pourtant, so yeba nzela ma chérie Gina. On va commencer na niveau te. On va commencer na niveau te. Le vérité yo bimisango pe ka poa ya boyo. OK, na moi na poto yango yo bimisango. So ezali ke bondo continuer libala. On va lobate. O continue na en na ye parce que aboto li mwana yango en ekoti. So ezali ke libele bondo continuer on va lobate. Moni vérité ezaka vérité. Vérité éthique à la vérité. Tala lelo ti ba mibani na confusion. Confusion totale. Eye banate mwana nani sikoyo tala niveau memeli ba mibala bato évangéliste bato homme de Dieu tala niveau memie papa na maman nanga et puis ça m'a passe na vanya na oka passe ya serviteur de Dieu boye aya boye memaye boye he ma chérie il ko libana biso basi bazo luka il ko nini bozo luka nini ne be pote ta ba maman biso akalezaka boye te maman biso bazaka boye ya lelo eleki vraiment franchement Balinko ko paraît alinka sa makambo eleki au-delà ya wana to ko na niveau oyo ya bana biso to ko ba ko na niveau oyo tala niveau lelo o membisi évangéliste mobimba o vandisi eboy tala vandisi évangéliste asuka wapi pona ngana o souhaiter surtout ba sali corda sa ba test yana e bimata moi évangéliste pona nga vraiment na o préférer za ta bon merci. Merci Cordo pour la parole. Vraiment, ça fait la peine, c'est très douloureux. Mais Zambé a le compte parce que mieux dans toutes circonstances, glorifier le nom de l'Éternel. Mais néanmoins, comme étant des humains, le Seigneur nous a doté de la sagesse juste pour régler quelque chose, problème, et pour nous causer la solution. Et nous avons pour nous évangéliste. Et par rapport à la relation d'Engue Kendela Kibandaki, oui, tout homme est faillible, a des erreurs, mais tant déjà aussi en vol Moussoussou, commis étant que ministre de Dieu, aux allez annoncer la bonne nouvelle, quel que soit le problème que y la ressource que moi na oana akenda kazaki moi na yo, oko y bon gérer cette situation à niveau haut, parce que au comme déjà moto azali homme public, ça dit il faut y se gérer. Et puis, si on a la procédure OET, c'est très important parce que aux alliés, on à suivre devant le public Mobimba. Et puis, il y a mis balé, moi, je suis n'engue toujours qu'il y a une situation, et jusque-là, nous avons été sur la nani. Bien sûr que maman Zolba, que moi, nous avons et Nandekonanga, moi, si nous avons il faut être sérieux dans la vie. Vous voyez, tant qu'on veut vivre, vieux à la bouillonté, au sali awa, après qu'on recopie, vieux à moko, ce qu'on sali malamu, et baki malamu ilandao, ce sali ma bébé ilandao, c'est que non m'aura semé, il le moissonnera. Oh, salami awa, nzamba bateli parce que ma bébé a ma casse comité, mais yom tosi ma conséquence, c'est là aux oki et tout. Ce qui, on va gérer relation no malamu, mais les lots, n'a mon sang nzambi besoin évoluer, mais les lots tam sous problème et comité. Les lotam soyez na biso awana mission véritable face parce que oyogi ke ndeko alingi a voyager na mwana. Cela veut dire dans notre terme olingi ndeti au venger et au venger parce que bazo ke na mwasi na mwana pe mobile lazo ke yozo tikala. Or soko lo gérer relation no bien. Et tam sous makambo ndeko na niveau haut. Je comprends que c'est vous le problème parce que vous avez pena évangéliste bokabwana et l'opposé sunan de na biso bokabwana ndeko ngati ka pa nga voyager. C'est-à-dire il faut être sage dans la vie et puis il y a la vie dans Zambie. C'est très important. Et dans le Konabiso, Azalaki Awa, oui, quand on se condamné par rapport à l'acte à poser, il y a la brutale parce que tant il faut que se gérer dans l'émotion. Mais au fond, au présentant moi si la famille na bino, au sala geste après temps au beau type on a beaucoup la moi na wana, au beaucoup lina moi si après un bon matin après 3 ans, il y a des postes, il y a galère et misère, bah il y a moi na hoté. C'est pas facile. C'est pas facile à consommer. Et c'est tellement troublant. Et mais néanmoins, fautif, c'est notre chère maman. Il faut parce que les lots se commis pour les sommes pour l'objet et commenter. Notre bien-aimé, notre maîtrise, Yakolanda, Makambo, Nakimia. Sur moi, Nazayo, et Testaden de Relaxango. Vraiment, je tiens à signaler tout le monde. Il y a gérer ma parce que le Seigneur va nous donner la sagesse. Que Dieu nous bénisse.
Merci Cordon pour la parole. Devant vous, c'est l'évangéliste Serge Kabadi Tumbabu. Naoki solo naotala ndeko na biso commencer nzambe menenga o réagir. Bon, étant que humain isengaka ça il a ba mention na ye. Ndenge zoye la. Mana ngina ye biso boye papa nanga. Oza musa nzambe ministère oza, eza ministère onga nazali. Ba art o tozo poser lelo, il faut to tenir compte na mona futur. Bible lobi yebisanga nanyo yozo consulter bonga na koyebiso oyo zali. Ozo vivre siko eza ba réalité makambo yo moko sali. Parce que Bible yebisinga na Ésaïe chapitre 59 le verset 2 kuna kolo azoloba Bible ezoloba plutôt elobi na tina mabe na bino nezo sala séparation ya ngai na bino. Lors de la séparation na ozona volé ya nzoto na molimo. On s'est séparé na nzoto, on s'est séparé na molimo pour s'appuyer na nzoto. Et résultat nzoto yango. Mutu nyonso na mukili, à part koza musala nzambe, azana mission mona sa moi. O nkolo retourner ko aoyebi so pesa compte rendu ya mission na sa moi yo sa kini. Bible lobi moi si oyo obie binzoto na ye déjà. O découvrir ye. Tant on comprend qu'il a découvert, il faut qu'il foute à bout, au foot à ceux qui sont disant bon, on a tout biloko ba senga dans la famille, on a pour nous à la délivrer plutôt. Au sali en moté, moi yeba déjà moi sinzota moi sabato. Aya informé à yebishi au papa, na boti, au tali photo bi moi nanga. Au kutani on a okakali sona bino likolo wana obi to kutani to sololi, après na ko solo na comprendre que azaki moi nanga. Mais na sima ya ku ya maman na biso na mobile na ye. Bosangani bobi non to réclamer moi même physiquement ata bino mo bo réfléchir ni ata bino mo ton bo fanda bo réfléchir ni maman sali ki bondumba en tout cas na profiter na nzela na ya li solo on a yebisa ba maman na biso nyonso moi légèreté koti moi trop na komba près d'autres et là on y ezo la sa moi na soki ba sali près d'autres faut mbala zo comme c'est moi sinayi je sais même pas babi près d'autres prenant ta près d'autres ba kabul ba comme mba ils après bâti très bâti la souka bâti d'autres oh ils a prêt tu na comme bien la préparation c'est là veut dire toi c'est préparé pour aya copier sa dot mais toi c'est préparation d'un mois na fin dinaï je sais même pas même ceux avec yo na mi tuni question ton enfant na yo kabino na mona papa zo réagir na banza ki na kota na kati ya ko loba pe na pekise mais na moni na non na jouer le quoi Joseph so que même ils avec yo no boya Joseph a demandé moi cité mais ba c'est que magasin na zeli abi jamais. Mais quand on a gagné la bifanda kimia, ils ont zemi le quoi zemi so te ngande mkolo zemi wana. Papa so za kiyo na ebito ngo suka wapi. Mitsa tana sika nde una biso. Longona no bakanda no so ninga a mitsa ne sika na eske yo ngeko supporter ba bêtise yo. Otongi vi na wa wapi. Ofandisi vi na na wapi. Tango muto yambi Yesu e andimi asa ila nzambe akomi une nouvelle créature. Balobi bakambo akala isali nini eleki ya sikande ye po makambo akala eleka faut avouer oyo so sala. Est-ce que na kati ya repentance na yo akofana na sa makolo nzambe tu avais dit à ton pasteur que na zana moi Simon na ndod maneta pour tout ça nango yango. Ce qui avait fait en sorte que nzamba ben ramène David l'homme selon mon cœur il a dit tant David au mon prophète Jonathan Zouela que chaque fois abiso sumuki abi oui na sumuki abimi même na moi sabatu mabi na sumuki na wa acceptango. Accepte-toi d'abord que osali mabe. Parce que tant que mon sang nzambe ozui engagement sans ko consulter nzambe. Après na sima engagement que faillir les autres là. Frère, zonga na makolo nzambe lokwa mosala nzambe. Yebisa nzambe tala nde na koti désordre na vie na ngai. Parce que batu ba na posa na yo. Et mutu mo akute na makambo na oki frère na biso de qui a le billet pas dans le même événement. Ami tali sko ndenge ndeko azo sala yo. Soki sko ndeko oyo yepa oke kuna kuta na makambo oza plus que yezandeni. Oteyi biso nini. Par rapport à parcours on a condamné yote parce que naza mutu. Je peux aussi na koko ko na kata faute obwe. Mais ma betango ese bimi basala ke fort ya ko effacer on non ko traitant on ne yo traitant obimate na obunse oza raison te. Maman, c'est bien bon de dire to kabouane to ça eza ba émotion na yo.
parfois ça il a par rapport à âge mais après 2 ans 3 ans on comprendre que na sali mabe zemi a ote na pesi oyo na ndimi na ngapeza bon na ye pe na loba ke ezala no ya ye na courage nyonso mais tu as oublié que eloko mo na kati ya mutu oyo za pe na kati neza mutema. Est-ce que c'est normal na mobalo adima no apesa no masanga ne oyo masanga wa oyo apesa ki ya prédote apesa ngo pona zemi apesa ngo pona apesa ngo pona zemi deuxièmement ko pesa masanga zui mwana na fandi na a supposons mwana na bela akota ba hôpital ba bela asokipa na ye après na kokuta na makambo na bino bokabwani ya tika na mwana na bino to voyager yo lo bilute mwana o te pesa mukolo mwana ye nzamba limbiso sois sincère dans na kata mutema na yo. Libère tout en kati mutema no dans bakaya boba solo na mutu cordo apesi bino terrain moko bien ko solo nde babi eza ko solo la eza brutalité te eza pe côté eza ko solo parce que c'est pas facile so ki nde ko na bina oya te na boyi ko pesa mwana OK ni wa oza eloko sanete so ki justice a mukile sambisa malamu te même nzamba o sambisa. Mais dans le nom de Jésus, il y a des S. S à l'ibosson na combo à Jésus, ma benga en citation. Au bosan en comme citation. Et deuxième S, il y a combo à Jésus, la solution. Cela veut dire, na nyonso ezo koma o comme libino boy. Ils ont leçon pour na bino parce que solution mo ezana simana. Tika nzambo to sambela. Nzambo boy ko kutana ye, apesa bino kimia pe apesa biso voix o esengeli afin que bozala bozwa kimia pe nzamba a se glorifier na o ekokoma. Merci beaucoup. Merci na équipe na biso ya conseil, merci na bandegonion sur le temps rota la programme na biso oyo. Moi je pense qu'à notre niveau to tikali na bandeko na biso pour voir comment to ça la poto si ça problème. Parce que voie facile, voie direct qu'ils a dit bon test à ADN à liboso, yami balé je pense ça dit dans ces maintenir on a pour le moment merci na ba retour au talibiso, merci équipe technique, merci na ba équipe na biso conseil tout ce qu'il on a bango to solo là et puis je pense que problème moyo peut-être qu'il y a moto continuer à Mikolo Roya pour te bander aussi sans parce qu'il faut test ADN confirmé parce que moi je ne crois pas dans la ressemblance des ambasités et je ne suis pas aussi sûr na likambo ya moi na ozala sincère avec maman Gina que nous avons convaincu parce que c'est une relation et katani moi na mobile ba que des potes donc ngape excusez na zana ba doute et je m'aimerais que doute wana to keneka na baden pour que ceux qui zabongo et après to ba nini to aussi c'est le cambo mais mon frère évangéliste na aussi rappelons à la maîtrise et bilé pourquoi parce que au apprenait qui le cambango moi accepter qui silence et silence ou accepter qui déjà comment qui sont les amis qui yo pour yeba quitter vous a surpris na dernière minute que moi ça bisao que moi na mon akena na bota aza moi na yo là c'est bon mais yo pose déjà au courant mais préférer garder silence donc on comprend mais c'est Taylor qui a la raison na tout ya aussi on condamne ni raso ici mais tout comprendre. Merci na bande retour botali biso et toujours c'est la maximum de j'aime beaucoup commenter beaucoup de biso partage tout le monde l'année prochainement. Bye. Naturel. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a phytomédicaments c'est-à-dire qui c'est à partir il y a nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou et ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis qui si on est dans la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on est produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, nous avons un sérum, nous avons un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne.
Tous un DC réparateur, pour ça il a un sérum na ngopé, na savon, ou quoi associé gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le poisson na yo. Tous un DC cheveux, pour ça il a huile na shampoing na pour le traitement ya ba cheveux abîmés, ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a pina parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tous allés na méamycine, sirop comprimé ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Tous allez dans la biso diazostimule ou ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allez dans la biso zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman. Vous allez dans la biso sensifos où ils allaient y a malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans la biso méamycine crème où ils allaient traiter différentes formes de maladies où il y a ploposo, mycose où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans diazolex où ils allaient traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allaient pommade tongoli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, tous allez na allium où ils allaient kis na biso ya tension, ils allaient pour traiter hypertension. Tous allez na borex où ils allaient pour bombisa système ya papa, ils allaient pour komisa yango mulai pe monene. Tous allez na menga kis na biso ya makila où ils allaient pour zongisa makila na bato où bazan na problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis tous allez na tisane docteur Maxon où ils allaient tisane na biso ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où bazan na problème ya kubota. Tous allez pena diabéine où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis tous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.